Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, mais réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Bonjour chers téléspectateurs, ezali Wabino Sephora Kings au Messani Kolanda, kozona banda konabino na site na biso ya Tindika télévision, ezali réel plaisir ya kozala na bino. Merci pour na fidélité, bozo continuer kolakisa biso pe tozali wana toujours pour na koyela bino ba information et puis ba actualité ya mboka na biso. Lelo nazali ngamo côté, nazali na invité au boko découvrir kala mingité na kombo ya son excellence Fumu Sabata. Bonjour son excellence. Bonjour ma très chère sœur. Sangoni. Oui, ça va, tout va bien, tout espérer qu'à confinement na biso est à la profitable pour le peuple congolais et tout à la suite n'engeni kende. Donc j'espère que tout à sur la bonne voie pour tout encadrer population na biso. Merci son excellence. Son excellence Tokoko eba, qu'est-ce que tu penses de ya na confinement ezo banda lundi Tokoko eba, qu'est-ce que tu penses de ça? Et ça toujours prévention requise n'engena loba toujours. Président de la République en tant que garant de la nation, la première des choses, il faut sécuriser le peuple naé et jusque-là, le peuple est confiant dans le président Zali Kosenga parce que tout le monde en a clair que le peuple est apprécié à parcours naé politique n'enge apesaka ba directive naé. Donc, il y a un peuple à respecter confinement et tout ça toujours sous ordre. Il y a chef de l'État parce que Ayebi et Lokoninyazo salapona peuple na eponangai. Je sais que tous allez entre les bonnes mains. Merci son excellence. Son excellence aussi koyoka ete ndenge confinement ko banda lundi et ko zala na Gombe ko banda précisément na commune na Gombe malgré que ko sala na ba commune mususu mais lokole ko banda de na ko sala na Gombe babi ete ba sengi ete mutu nyonso ko zala asala ka activité to a travailler na partie ya Gombe il faut azala na carte o il faut que ko zongo na hôtel de ville pona yo donc pona carte on ezaka ka kozongo na hôtel de ville ou bien ba place mususu ezali pona kozwa carte wana. Non mais c'est toi qui m'informe na ebi information na te. Donc ça reste à vérifier ngapeno lukana eba parce que omoni makam mususu ndenge zo sale mais à part manque à communication, beaucoup ne sont pas habilités à cause à la réflexe à cause de la communication. Mais le colo apprendre ngai, je vais essayer de voir et natalande ni menga personnellement na zana confinement nga mais na kendaka chaque week-end des jours nga ba place nga pour na travail. Merci son excellence. À propos ya docteur Muyombe ndenga sile ko annoncer lobby pour na essai ya vaccin ya coronavirus awa précisément na capitale na biso ya Kinshasa avi na to kokozwa par rapport na ngo. Oui, mais Azali médecin, il sait pourquoi il a pris ma disposition. Et pourquoi si je l'ai suivi à peu près à lobby que non, tout ça parmi bah payo bah choisi pour un test. Bon, gars personnellement, ça m'inspire pas. Si la PC position ça n'engage que moi. Gars bah vaccin là, ça me dit absolument rien du tout. Ils ont choix mutu na mutu bah forcer mututé. Mais pour l'angaï, je préfère un vaccin. Mais en tant que docteur, soga yebi pourquoi zo salango, yebi pourquoi accepter que tous à la parmi ba payo ba sengi que tester ça les mains. C'est à lui de gérer. Hein. Moi personnellement, ils ont inspiré ngate ko zo vaccin. Monsieur l'excellence, tozomo na bandeko ya biso bazali na bamboka mopaya esika oyo coronavirus ezali ko sala ba ezoboma batu comme on peut dire ezo boma batu na ba Italie na ba Paris wana bango bazo sila ko kebisa biso epi na ndenge tozo yo kaka ke ba vaccin wana eza vraiment bien te pona ko zwango donc na ndenge basi ko lancer ngo pa docteur pona yo monite ke to landela ngo to sandeni. Non, mais chacun a le droit. Moi, personnellement, j'ai dit, je ne peux pas accepter le vaccin. Ça n'engage que moi. Ils ont aussi des raisons. Parce que ils ont une expérience. Mais jusque-là,
mutula mutaza na choix nga personnellement o muyemba lobi muyemba zangate muyemba ko imposer ngate na que vaccin parce que c'est lui qui a dit ça donc moi ça m'inspire pas quoi. Merci son excellence. Affaire mon ansembi. Tosili komona mon ansemi asili ko kebisa son excellence président de la République Antoine Tshisekedi par rapport à toyebite ce qui est le pourquoi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que akende ko kebisa son excellence président de la République. Non mais mon ansemi on a problème moko o eza tribal o balingaka ke ba pesa indépendance ya ba Congo, c'est quelques bandits car les bandits qui ont été bandits vraiment très longtemps depuis à l'époque à Belge et ba lukaka la muselo ko wana so landi même langage wana ya ba manquement là même Daniel savent pas à la kanango. Non, moi ça me fait ni chaud ni froid parce que je sais qu'il a un problème aussi psychologique et anga kotsabiso na jena yo ana maeba ke République ezali mboko exagéré par un président de la République qui garantisse le pays et il y aura un jour à continuer kana ba folie de grandeur na yo ana et il sera inquiété na justice ngapo na ngai pa manquement na zosala. C'est la démocratie mais démocratie na ko kangise moko ngana na okiko interférer na problème na été que pour na éduquer à son âge na âge ya zanango ba pese éducation à savoir vivre donc c'est quelqu'un qui mérite ba gérer ndenge ye moko alingi ba gérer quoi. Merci son excellence. Pona yo mon ensemi azali na ba problème mental. Mais Aliaki Mbouma Mabe, un homme qui est honnête ou se comporte bien. Beaucoup jugé na ba parole na ba acte na bon quelqu'un qui se réveille le matin quand il a venu mon babandio tongana kati a venu. Est-ce que tout normal doit vivre dans une société où ils allaient gérer par un État peut se comporter de la sorte? Ça veut dire il a un problème psychologique. Il a un problème à s'adapter à la réalité de Makambozo Kokende. S'il est en train de faire ça, soi-disant par inconscience, c'est à cause de comment est-ce que Mbok et Zalaka gérer. Moi, je pense que l'erreur n'a pas et que Kangisa et Moko. Donc, mutu de fois, il faut boutique à casser la comédie. Ici, Bakangisa. Bon, Bakangisa, à une époque, on a Makambo à Salaki avec le président précédent Azaki avant. Mais ce qui est clair, dans le moment où Toki Koko Tanajun a été, Kokangisa, peut-être au biso, Toki ko s'appuyer dans les justice, où ils ont reconnaître que, Baroki Kosakana, la président de la République, moi je pense que les années qui ont biso ezate que yanko ou bien tous en rancune moko personnel na non mais c'est à lui de gérer son comportement, un comportement moko o ezo déranger même entourage ne place azo ko fanda les gens ne l'apprécient pas azo ko mema batuna esprit moko tribalisme et révolution moko o que comment dépasser donc moi je pense que mutuna mutwa bandeni nya okiko ko comprendre na quartier on a ndeni ko vivre parce que moi je trouve mon ancien mazal sous normalité donc azana makamna e azo sala inconsciemment ou bien sogazo luka atumbo la batupo ba bétailler ou bien batu ba réagir na comportement na c'est à lui de gérer ça. Voyons voir avec le temps parce que le temps de couper sa biso ba résolution bien. Merci son excellence. Son excellence Ponabino Baebozalaka pembeni ya chef de l'État, président Nabiso bosila ko vanda teto ko meka ko solo la pona boluka boyeba qu'est-ce qui fait que à réagir de la sorte to bagisement et ça la bongo to asala kango pona ba intérêt na personnel to asala kango pona ko provoquer ou bien pona nini bosila ko sala. C'est à lui de lui poser toutes ces questions. Il sait pourquoi il se comporte de la sorte. Le président a beaucoup de choses à gérer en Mboka. Problème à mon ancien, mais ali kamoko ndiye libange ko inanze là ba toazo le Congo. Donc ils en ont prérogatif à président que à kitati na niveau mon ancien ma bandolande là. La police est là, bazo gérer problème. Mais nous, c'est que nous savons
que comportement ndengwana ezali comportement moko ya muto azali na ba problème psychologique et il sait pourquoi il est en train de faire pour kangami na nostalgie wana ya ba époque ba bako ba époque ba luka ba créer sécession ba makambo ebele. Et moi je pense que c'est le temps de Kolia à Salao ya lingi, mais tant qu'il a dérangé pouvoir na degré et comme ça sur na code rouge te ya zelaka tim kolo ako kufande makelelo anisi là. Mais ba policier pe ba koka ko gérer te parce que bazala na babiloko bazala na ngo de fois ba koka ko neutraliser bango te. Non, ça ce sont des histoires que babete la bino, ils ba science-fiction babete la bino. Si c'était les Kambela Longolé Lepso Kabila en pouvoir, ça c'est du n'importe quoi ça. Merci son excellence toyoka ki ndenge batu pe population et si la rakolo ba pe kolela lela ekte ba o bazali tout près ya chef de l'état bazali ko aider chef de l'état te pona ko aider te par rapport ya ko tambusa mboka comme on peut dire ba conseiller na quoi. Non, gérer un pays c'est pas ce que vous obino boloba libanda ngai nazana kati ya présidence. Nabi comment est-ce que ba dossier kotaka ndeni to traiter ba dossier on eza bilobe la bato aloba libanda il mutu mo tailler bi ba réalité za na présidence. Donc ceux qui ont ba dossier zo concerné neti énergie, il y a des chargés le CP énergie azali na ba conseiller énergie bazali bazo étudiant dans l'ensemble puis ba pesa président idée que nos présences ça peut fonctionner au simbate auto copé sango na ministre à énergie et ça ndenge batu babula liban bangi ndeni ke sogoza conseiller président de la république oki monanse mais salimon le conseiller obimi na président sogolanda monanse mo bete ba coup de tête. Non wani ya makambu ya kati ya ko gérer administration ya ko gérer ba projet ya mboka biso to aneti ba cerveau ya président, ça veut dire marametali culture. Je suis là, CP Nangazana, Marametali, Ecofine, Finance, Touzana Marcelin, Touzana conseiller Ecofine, Makambetali Petenti, Kezana Bouéboué. Ce n'est pas au rôle à conseiller aussi, ça Makamboué. Bagoma visible aussi, ça Makambouamboka, non? Ce n'est pas, et fonctionne bon. Ce sont des gens qui parlent, qui ne maîtrisent pas les choses. Balobaka, Bilobela. Bon, moi, je comprends. La réalité interne et la réalité externe est à mon côté. Les années Timotobé tabal na terrain azali banda zoluba azoba sopa e kende bu fala kachabu mais so ba tchena kata terrain asala marambo azoluba te. Donc wana ezana on bilobe la batunde balobaka. Présidence eza monde mususu monde à part eza ministère te. Ezana ndenge nango fonctionne ezana ndenge nango za en contact na ba ministère ezana ba loi o ezo sala ke te bandeni to ko sala ba travaux moko respectifs par rapport il y a appui na chef de l'état rôle ni ministère il faut jouer ndeni ministère encore se comporter au cas où il y a un dossier outil na présidence et tout ça c'est ezapena labyrinthe moko boya ya façon à travailler quoi ezana on débat to aloba na bangote. Son excellence par rapport à travaux de Otikoloba, bino bozana pour gérer ba travaux par rapport à travaux tozo mona ba saut des moutons ezo salama to banda ki nango depuis année o esiliko et puis année o to siliko banda awa par rapport à ba travaux donc évolution ezo salama te tozo constater qu'il y a toujours des embouteillages à Kinshasa ba transport na ndenge ba siliko loba été ba transport et comme en plus de moins pas trop de gens pas plus de 20 personnes et tout ba travaux jusque là tozo mona ezo évolué te comme d'habitude et puis projet à 100 jours ba place musu ezo salama te tozo mona ba route musu eza ya kobeba donc et tout. Non, le président de la République, c'est quelqu'un qui a cette volonté politique. Mais parmi nous, il y a beaucoup qui ne comprennent pas comment s'accrocher à la volonté politique, comment évoluer avec cette volonté politique du chef de l'État. Nous, jusque-là, toyebi ke mutuna mutazali na positionnement à misala oyo aza appelé à travailler. Mais ce qui est vrai, que audit et que salema o toi yebi kazwa ki responsabilité na sagesse et azamuto il faut s'expliquer parce que
président moko ba audita kae batu nyonso bazozwa bambo na financement ba ke ba auditer bango et oyo azosa ke musale avancer parce que nous ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, ce n'est que pour l'intérêt de ce peuple. Ceux qui osali en dehors intérêt à peuple, il y aura audit et ce qu'on s'expliquait clairement dans makambo ba pesa kiyo na bambongo au dépensa qui pour na kosala Babylone ya ba saute moutona. Sachez bien que tu seras interpellé ba auditer yo. Et ce que Zali Nambeba, c'est la justice qui va te déférer na prison pour oyebake mbalasima gérer un pays et Zali ko gérer mboka tendenge ba pouvoir dictatorial au Bajera qui parce que nous faisons partie d'un parti politique oyo et bundi pour la démocratie pour l'état des droits. Qui dit état des droits, ça veut dire nous devons avoir un comportement responsable, ya koyeba ko respecter ba bien de l'état, koyeba ko respecter ba prérogatif au bazopé sabiso so qui bato bazo quand ça peut-être état des droits ezala qui que cop moko to kutani poto. Moi je pense que to tike la bango tenter. Moi je n'ai pas reçu l'enseignement de l'ordre au père Tshisekedi, il y a quoi accepter qui moyibe ça les mak na bi que position na zanango c'est la même position président de la République à zanango, la même position il y a ba alliés Moussous, comment comprendre Bazali na coalition, ils ont compris quand même que ils ont en fait eu un chef qui est responsable, Baza sous obligation de faire le bien, Bazala pencher pour le peuple, Azala na bonheur tozala kikoluka, Azala respect na makambutu. Son Excellence Tokoko Yeba à propos ya makambo ezali ko salama au sein de l'IDPS base et puis batebele bazali koloba. Désordre ezali ko salama IDPS Tokoko Yeba, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Est-ce que bato bazalo bozana échelle la pourcentage à bato na bo ba ke bato ebele? Non, c'est un groupuscule de récalcitrants au bazo luka ba positionné selon bato bazo ko tinda bango pour ba déstabiliser président, c'est tout. Mais ils feront rien to mais ça na ba péripétie wana. O ezasogi 501e fois péripétie zo na IDPS. O monte ke sili yango moko efandini. Merci. Na niveau à Kitir Yambo Kanabiso, son Excellence, Tomoni Ope Ozali Pewana Pona Maka, Ozali Pewana, Topoza na Kati ya Makambo ya culture, na niveau ya Kitir Yambo Kanabiso, Tozali Komona, du point de vue musique, Makambusu Eza ya Kokita. Donc, Tokoko Zwavi, non, par rapport à Nango? Non, mais la culture n'est pas seulement la musique. Culture est multidimensionnelle, il y a la culture linguistique, il y a la culture il y a alimentaire, il y a la culture il y a cinéma, il y a sixième art ndenge babengango, il y a la culture, il y a ba saison ndenge nizo fonctionner avec la divinité Nzambe. Ce qui est plus important est la question d'homme. Les gens ne sont pas à la hauteur, il y a que ça la culture wana ezala crédible. Ça veut dire bato bazo vivre na kati ya distraction moko mingi bazo se croire qu'ils sont indispensables et ça bango culture et quoi avancer te yango moni il y a des conflits de génération na ba jeune bazo koya sika bazo koka ko koyeba ndeni ba ko passer relais na jeunesse te. Donc tout ça ils a ba problème où il faut tout régler ba problème ils est belé. Mais ce qui est plus important, c'est question d'homme. Mais ça, en question culture, la culture existera toujours, mais il y aura des gens qui viendront pour faire cette mutation, bah booster culture, et kende de l'avant. C'est tout. Merci. Un conseil à propos de Mike Lukebai, à Sili Kozala relâché na prison. Conseil nini o koki kopesa na ye po azalaki moko wabino pe na kati ya opposition. Allons la culture impolitesse, causalité impolitesse n'est que commissaire qui je pense le colabimi aïba skonde ni qui ko gérer mon okonae aïba ko gérer le lem nae si tu na minu nae aïba ko chango place sengeli. Merci Tokoko, Tokomo j'étais déjà na suka émission na biso Tokoko zoa un message à suka we ko ute pa na yo. Bozala très attentif, boye bandeni ni communication zokoleka. Boyeba ke kulu na virus ezali virus moko oyo eza présenté la communauté internationale comme une pandémie oyo tchabatu mal à l'aise, mais c'est que je vous demanderai bolongola ko banga eza nango cycle à nouvel ordre politique mondial oyo ko salema boyeba ka ko se prendre en charge boyeba ndeni mboki kolanda
ba directif au président Zopesa ya kosukola maboko ko tcha ba précaution dans tout ce que vous êtes en train de prendre en contact, ça veut dire entre les humains, maintenant na ebi ke ezali diversion moko communauté internationale bazo sala biso ba peuple africain, et je sais que la vraie virus ezali informatisé, ezali 5G, il y a un réseau téléphonique. Moi je demanderai d'ici Mikolo Ezokoya, s'il faut bokanga ba téléphone na bino 2 mois, il faut le faire. C'est très important parce que la vibration à 5G, au bazoben à 5e génération, il y a un monde et zokutanana immunité, il y a ba corps abatu ou ezali faible, il y a un monde ezoboma ba koko mingi, ezoboma ba to ba cardiaque, ezoboma ba to ba tension, ezoboma ba to bazana ba problème ba asthme, ezocha ba trouble na mental. Moi je pense que nous devons faire attention à des graves virus parce que 3e guerre mondiale au bango bazé ko préparer, on a vu ils ont prophétisé tout na ba film et na bango, même laissez-moi d'abord chuter, même na ba écriture na bango au soro tangi apocalypse, au mon apocalypse c'est exactement ndenge makambo tozo vivre siko, ça veut dire et un groupe à batumo bazo linga ba gérer mokili selon bango basa la ba écriture moko fictive pour ba gérer mokili. Ça se comprend que ça qui va relayer na ba génération pour le loba kumba mokili à niveau boy pour ba bangi sabatu allez babando proposer bino ba alternative babando proposer bino ndenini, il faut beau vivre selon ba calcul na bango, mais ngana bi que le Dieu de nos ancêtres a très puissant, bientôt bozoka bokomona les sphinx azozonga bokomona le vrai fils de Dieu ou à quoi qu'on résoudre wa problème on a nyonso pour cycle c'est changer. Il est temps que le Bantou, il est temps que le peuple africain va imposer hégémonie na bango parce que nous avons la richesse, nous avons tout en Afrique. Qui n'a biso dépendre na bango parce que ce sont eux qui doivent dépendre de l'Afrique. Biso tozali bao tozana bomengo, et si c'est vrai que bomengo o ezaka na Congo eleki mokili mobimba, ça veut dire biso nde bana nzambe ba yaya o nzamba chati poto to batela mokili. Donc lokuta et comme na suka que cycle Cécile Nango, muto bangisa binote parce que dans la peur, c'est là où les hommes maléfiques baluka ba gérer la nation. Merci son excellence. Donc on peut dire comme to comme dire que chité donc koloba que corona maladie on ezali maladie moko diabolique ou satanique. Non, c'est quoi diabolique? Satanique ezani. Non, eza copie ya batu basali pour balia mbongo babangisa ka batu. Eza kopa nzambe te nzambe nda sala mokili ko bangisa batu na malade moki eboma mokili mobimbe. Imaginez mokili mobimbe kufi bandeke bakufi batutu bakufi bakasaka etikani bandindi bazate biloko to pe makezate bambisi ezate mokili etikali ka dans vide. Au moins te en sens te. Est-ce que bino bobi osali cop na bino po bolia ka mbongo bo sala ba makampo bo intimida ka batu bangisa batu. On n'est plus africain, c'est commis élevé na spiritualité, na intelligence. Donc au a ko réarmer connaissance na été ba ko présenter un sous boudin blanc ba pese mbika na place à boudin blanc. Merci tozala kina son excellence Fumu Sabata. Donc ye azali awa Fumu Sabata, son excellence Cédric Bopé depuis Angleterre à Pession-Mbote. Ah merci, à chanter c'est les responsables de la chaîne. Les responsables c'est Rifin Kisombe Papi Kelly. Et Cédric il est qui? C'est un téléspectateur qui vous aime bien. Ah ok, merci, c'est gentil Cédric. Mais ce qui est plus important, bo solo la kamingi, bo la ksakabana na bino muno kwa mboka, balinga ba kombo ya ba koko na bon parce que wana ndeza code na biso o eza lié na ba racine ancestrale na biso. Bolongo la ba complexe wana bozala nango ba bongo la bino mitu neti ba suki na bino mama vraiment olotika suki no kanga ya maboko osala mathématique ya bokoko na biso na suki mais bozwa ba planta batu ba planta bo bozana ke bozana richesse na ba suki na bino ba complexe wana ifo esila ba complexe ya kochaka choko wana ifo esila po kala tozo mona bazako dessiner biso na ba dessin
dessin Tinton Congo bazo dessiner Congolais mbebo rouge bantu bembo rouge na batu mutu mwindu metala mbebo munene neti na cadre ko se moke na biso mais lelo to komo mona mindele ko beta batonga na mbebo po mbebo ya minene lokwa non ça veut dire comprendre que beauté et fandaka na forme moko eza rondelle ça veut dire komi kolanda biso po copier bilongi ya bana ya nzambe ya solo bazwa image ya bana nzambe ya solo donc complexe on faut bolongola pesa bino image moko ndie ke bo makamnyo so bande pa na bango so tali na livre ba témoin de Jovet ozeba mike mo so ba présenter nzambe ba mundele mo na mapata mande fois pembe donc mundele ndeli côté biso nde to bandi masolo biso nde to boti mindele ça veut dire richesse so tozanango il faut to banda ko laksa mindele ndeni to kabolango 50-50 yango monnaie politique à présence alaki ke azoloba ke partenariat à 50%, ça veut dire bon respecter biso par rapport il y a richesse na biso na positionnement na biso parce que tout ça déjà bateau to vivaka avant bino de beaucoup taka biso. Donc je pense que zandengwana to longola complexe. Merci son excellence c'est pour na bateau ba rozana pour ça kokota en contact na yo basala. Ils peuvent m'appeler na préfixe à RDC plus 243 81 665 0466 bakozwangai ba pesa information parce que moi j'aime écouter les autres, j'aime prêter attention à bato bazoloba pour naïeba si c'est vrai bato comme na degré ni on comprendre ndenge qui les ont avancé. Merci beaucoup to sili koshite na suka to comme dia na suka émission na biso na pesi ba mbote belé na baino so balanda kingai ba boss na nga papi kelina rifin kisombe na pesi ba mbote belé na Benedict Mwanza motema lida tango na pesi ba mbote belé na papa di tutala mama na Princila na Afrique du Sud na pesi ba mbote belé na Joël Mouke l'invincible na pesi ba mbote belé na un bon tonton oyemo yebi na pesi ba mbote na baino so balinga ngai bo continuer kozala toujours connecté na site na bino internet il y a Tindika télévision et puis bon s'abonner massivement et que ça là vraiment malamu to kutani na prochain numéro. Merci beaucoup.